ba division eza na tinate parmi les comédiens ba comédienne na ba comédien ou ba komi ba chroniqueur ba chroniqueuse ko fingaka ba collègue eza likambo ya kotika conseil na opesa batika toluka mbongo na ba œuvre de l'esprit et non na ba dénigrement na ba calomnie ya ba collègue na mwana elombe monoko oyo ebeta mabaku trop benjir facile oyo kopesa na kozongisela ye oyo aza nango mposa mosusu na kodeborde bamafinga wana mosusu ekitisaka ota kofinga nga mongole awa bafinga nga trop sikoyo bamafinga wana mpo nalobaka ka eloko moko ya moke ka na bike bafani bayebaka vraimen biso te biso moko nde tomiyebi toyebani bosolo na biso na lokuta na biso na fingama trop Président mena profiter mbala moko na makambo nyonso so leka bato basolo ba mingi pona yo surtout olobani na koloba nini wa sepeli koloba mabe contre nga ye moko ayibi wa malamu tout ça natikaka na Nzambe qui est le juste juge qui me connaît mieux que moi-même et qui connaît mieux ba propos ya baninga bazosana ba émission contre nga. Bon, que voulez-vous mais bon ça n'a raté que le karma existe tant on te permet to banda ko bebisa lokumu ya mutu ko kabula na baninga eza ndenge moko na moyibi akota na ndako batu ayiba aboma bebisa parce que réputation mutu basomba ngote y a pas de piste de rechange, y a pas une contrepartie na réputation mutu mais yo telemi obi non nazo bebisa réputation elombe le karma existe. Merci beaucoup. Ndazana sede msale bele ifalia vraiment lia ya fasito ina njili bo ina biloko no l'équipe aux amon elombe emso futi mbongo ya douane te a mérité il a comme une taille repo biso ndesko fonde to liese il faut to latise Mama if love is crazy, love is funny. José Baila na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo koma te bazana mboka nini bazana France mususu azana Belgique e koma kate oh mais bazali kuyiba na rembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kizo aza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tela baza point noir JB Service ezali soki baneke Angolais n'habite Angolais JB Service et pas les amis Nous voici encore pour un nouveau numéro de l'émission Art en Vogue.
toujours avec le présentateur Miran Kianvu. L'incroyable Lelo pour une première pour la vie nangai yakoyamba une artiste comédienne, une étoile de marque oyo a marqué pe azo connaître ce qu'on marqué na katia groupe Simba. Elle s'appelle Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour papa Mira. Na bongisi. Maman Arlette. Oh. Mais oui. Ah oui, aux arrêts. Maman Arlette, oui. Au moins tu benga papa Mira. D'afuna respecter makasi. Et puis encore marié. Voilà, en tout cas, dans ce pays ko yamba na plateau nangai. Merci mingi parce que fungunga papa tinayo. D'accord. Voilà. Boni musala. Ça ezoki nango bien na mawanzambi. Voilà. Miran Kianvu kolo asala ngolo et asala pena ngolo et na vie na ye azo occasion ya bota ba Miranette Miradiane Kianvu, Sarah Diane Kianvu, Dosmi Kianvu, Léana Kianvu, na Merdi Kianvu, na mususu bazoya na katite. Eh, en tout cas. Ma béni. Musu bazoya. Oh. Et bongo maman Alette. Maman Alette kasi. Maman Alette mariée, mère de deux enfants. Oui. Maman Alette, maman Bikaël, Mavungu. Maman David. Maman Joyce. Maman Grace. Ah, Jikananga iskoza ba bizu ebele. Jika. Pas bien que Jika. Ah, poto. Nabundi quand même. Ah, bravo. D'accord. Ah, yeah, maman Arlette. Oui. Namona papa ça bien, hein? Ah oui. Ah, papa a pesi bambote, hein? Papa nani? La Binguful, Ndumbi. Voilà. Bah, respect belé, hein? Merci pour le undimai ke ayana yamba une émission so yo boy pa nga pe undimatea. Esa la mepe. Papa pe ko kene musate. Lelo kene mission te lo kene musate okepete. Alinga musala mingi. OK. Alinga ngo vraiment. Apesa nga ba monga transport. So mso moyena bima mutu keza tene sepisa ka mbona bima taxi kasi. Pesinga. Jour moko ezalaki na otanga comme nete bato oyeba na bo bayeba bazoka ndengo wana. Ezalaki kaka jour mo boye na église dezalaka kaka na fandika bo namoni sermon boye asepe maka sef na yeba pour se permettre na pe litoi isimbi numéro to bengani tokutani na chepe litoi intanimi lokwa baje aventure bana ndenga bo aventure bana ndenga pe longue histoire. Attends, mais t'as tout sur la tête. Ah, maman Arlette. Attends, mon qui est caca. Moi, t'es dans la bête, le monde est au tiré, fais attention. Aventure, mon qui est caca. T'es mon ex, maman. Oh. Non, les gars. T'es yéné, on doit les gars. Mtaoleka alika na mona ninga ko akoka busa pembe na ngate amuna ka fimo bo ya pembe mu bavanda ka yasolo kwa mundele asa cop na e akomo busa malembe toko musolo mo lisolo jouna solo na ye na tsenga na vajelo bien. Tu n'as pas de luka na kika. Na kosa nimeona WhatsApp. Comment ça? Ate. Coucou. Mon bati Hollanda. Bati va faire. Comment solo là. Moloba ki oya semaine na kuna ndeni oyete. Abise billet nange baby. Premier toll. Avec déjà.
Mais comme on avait dans la journée, Première tonne. billet na ngebe. Est-ce que non ça ndeni pour na tindelo kasi mongo. Osomba billet. Abi te kende place boke place boy. Tine ngambo. Il faut Na chama yele. Il faut comprendre. Oyo. Na moi Dieu peut d'avoir ngara. Na chama maye na zongi kini comme olukanga ma charisme ya star. Charisme. Ochi ba charisme. Bitala lelo yo. Ma beauté courage quand même on yeb ça yo. Oh, abote ko. Ako bota. Nga ebinga ezala ndeni. Tangwa ye. Tanga ye boye na ebiseka dans soki en tout cas nina boye. Otalanga la télévision. L'autant la télévision batu somo la biso batati fito ba ndumba. Tona kasha mabe. Balati biso kulusu moya mabe. Njo nde biso kuto mi bate roleka bango. Po ba place yo vanda nga na vanda ngote na osola na mutu nyonso te. Mais tolata ekulusu mo boy. Yango na sepelaka na oyanga. Ayebi ke mwasi na nga raboy te. O nyonso batu bakoloba ya yebi yango te. Po ayebi ke mwasi na nga za raboy. Ngati nde aza boye. So na yebi soki na obala yo ba mona za scroll. Mais je t'aime. Je t'aime. Na promettre yo na yo côté mais je t'aime tout en nzambe asunga ngai et tout stambola sab. Afanja tani ngati. Alo belote. Na bisenga mama. Ulingina basa susu balito yango ikine sumu na ino ko bakala ona lotana ndoto ona tuna na Yesu awa ngabibe sate afanda tani ngabi banga pensa ngobalite ça va andimi mais naninga ba ventriete moya ngande zalaki yanga ya pe bongo yo pe kendeka bongo dana lubali musosu na bombi. Voilà. En tout cas, vous comprenez, maman lettre la mta sonyo wa. Mais tout le monde a yoka. Tout le monde a yoka. Omukolo ba mbadi. Voilà. Maman lettre aventure ngo za kindengani à l'occasion de quoi, c'était comment, c'était quand pourquoi t'aventure à théâtre. En tout cas, on pour une première, on a un bio, il faut comprendre, on a un statut de Makambo. Sinon, tu n'as pas tout dans le côté. Donc, quand on a mon sindo, tu m'es aventuré. Na banda ko lingango tellement sona biki na banda ko lingango na bando tala ba groupe ebele wana vraiment na kosi na bando landa groupe Simba ndenge na bando mona ba yayo bazaki na groupe Simba ne banda ko jouer ngapela bi ngape un jour na ko jouer pe boy moko na ko mo msela on kananda ko nga moko kaka yo mona ndako wana banda baleki bayaya ya msupe na église voilà dina mko mususu kala bina bota na courage ko yaka nde bato ba moni place oyo koma te kolinga oyoka masolo ya bato ba déjà bazalaka wana te to ya entourage bato kuna kutu balingana bango bato te mpona banda na banga te ya te sika mosusu te na banda te ya te kana groupe Simba te wana banda kolingango yango na bakinga pe funa zalaka kuna nasanga pe kala bandeko nango oyo nazomona kuna na groupe Simba wana groupe Simba répété na kanda naye pe na CV nanga na CV nanga ndondo oyebaki ke fo na CV déjà natunaki mutu so alingi eloko efa landela ti basala nde nini mpona kokota natunaki après balobi te ifo kozwa osala na CV oye na photo passeport osali boye naye nango nakendaka nayaka na bureau te ekende mbamo place ya rep wana rep eza na kanda na Kasabo nde nake nakutani na CG napesi ye abi na obenga o esalaki ata une semaine te babengi nga awe ya obanda
te na bokota ya groupe Simba. Siko nde bato bandolo bake bazwaka bato te siko wana tana ya kutu na kuti ba mama Meta bazali, mama Kalunga, ba Yandi Mos, papa pauvre, papa chef. Moi bato vraiment mikolo vraiment bazali na groupe Simba. Wa sila na kuti te? Non non bazali ki déjà. Ah OK. Oui, te na ba neti ba kombo mususu. Oui, nakutaki Pomba Sen Bekam. Nakuti Mupesha azalaki, Aziz azalaki, Marina Laba, Liza. On dit ngane na Popine Tolanda naki. OK. Popine na ye lelo, on dit lobi ngana ye. OK. Oui. Mais tant qu'on va dans ko tala bango na télévision, zo mono ko o sepe na musala wa théâtre. De bada ko sala, ozo ba ngana ko mala kwa nani. Ne ozo mwa na katala ko kwa. Kwa idona, ndo ozo ko mwana musika. Musala nango. Kwa ngapi na tan musala ope na dabe ko na idole na ngai, na dabe ko apprécier. C'était le coco sample. Ba kimi balé. Na Arsène Kamango. Boy Zaina. Pomba Sen. Et Pomba Sen te. Bekam kasi. Oye bien pité. Si la bisal. Ah oui. Pour de kota komba mamonte. Eh, wana yana nga. Non non, ya code te. Bo baza ba vrai na ye, faut ba kombo na ba yeba. Ah OK. Oui. Ba vrai ne ba kombo na faut ba yeba na ba no linga Bekam makasi. David Beckham. Non non, si la bisal. OK. Oh papa. Tango komi mukolango. Na yambaki yo. Ba ono se ba yambanga Bato nyonso ba yambanga. Nazaka nanga mwa mabete. Ebe opesaki o yaya. Ope ata nakutaki leki mais nayebi ke ye ya liboso nanga. OK. Oui. Bato nyonso basepela nanga. Jour en côté na ta répétition bandi. Aïe, nous côté on a les façons expression faciale, bon ça et après va continuer sur OK, bon répéter des zaka matin na scène. Au matin na scène nani. Na matin na scène, on dit scène nanga liboso na mataka na maman Meta. Ouais. Maman ba français wana. Ouais, na mataka na ye. On dit pe jour on peut m'tando pe sa rep. Oh, azaka pe chef hein? Ah ouais, azaka chef. Ah chef ten. Et m'tabando pe sa rep. Après ezaki pe on dit des films mo banda ki comment il fallait que banda. Batuninga oko osala ni à part théâtre lo ni ozana na bina yemba pe. Mais ba film ngo ezaka la promesse, la promesse. La promesse ton amati pauvre papa chef albi oh. Oyebo yemba. Oyemba nzembo la promesse. Non non, na yemba ka nzembo te titre la film ezali il fallait que kota na groupe Simba. Il fallait tout jouer. Voilà. Nazaka ser ba yako tianga ser po ba mona ndé na oyemba. Voilà. Ouais. Yana joie ser. O meka nzembo. Bandi mbize bena mikala nzembo ndize pe kale. Ndize nzembo ya maman Laure. Dizaki umela soke ko umela kasi ngai nakutika yote umela soke ko umela nazane likia nakomona kimbo. Pardon, katana nwana. En dehors ya kozatsa comédienne ozona voix makasi nde boye. Voilà, à suivre. À suivre. Ah, to mama tia to ma oyemba te. Du coup bazuyo, comment travailler, c'était comment tango pièce vous savez la promesse sorti nango feedback ezalaki entre yo na ba fan que artiste comédien na sika côté na Simba, c'était comment? Lelo
batéâtre na biso mpo bachaîne ekomi ebele tokomi kokabola bafane oyo mosusu ngonga théâtre na biso ekozala wana deja ebandi fane mosusu aotala mpe chaîne mosusu ezalaki ndenge ezalaki na kala te biso tobandi oyoka son ya théâtre soka ntongo ya mardi kaka oyoki deja na balabala yeyo sikoyo jour ya liboso naleka na tv nabima wana sikoyo naovana na oshwe nabima na okomosa théâtre osantira mosala koza nde boye ebisika su makasi kaka bi o eza nde boye elengi wana sikoyobenga star na famille mpe star na bisa bamiso boyaka na bango te kosa théâtre te meta bamoni nga na tv star na bisa famille ezwi mwa kombo sabe via célébrité ezala kitoko makasi voilà. Comment tu gères mosala na yo ya théâtre na foyer na yo surtout eloko na eloko ezala na ta nango neti simba tozala na barep mardi jeudi so nalamuki na ntongo nazadea na moto asala mosala na ndako nayebaki neti biso wenze eza na pembeni oke wenze osali mbangumbangu arep koki okeye so mpe eza journée nayebi kee naza na tournage naolamuka ntongo na bonisisi na makambo ya ndako apres neke tournage olambeli papa obongiseli ya papa to obongiseli ye apres okeye bozala na ere papa yebi keno mwasi nde akie boya ozonga RTL osala mosala tv papa kobima oyeba ozonga oyeba te oza wapi kiero oza nazoya oza wapi nazoya nzambe na nga ambuteya la mosuka pena moso 22h23 bo filme mona uta ko jouer pa mama Karine Pala na banda ozonga bandako ba 0h lokola mutu no oza na ye ayebi ke mosala osala papa ena na sisi te emopa ya zeli yo emopa bauma na ndako oui osisi tournage ozwi bilamba no otie na mutuka boke ozongi ndako emope te yo moko yaka oyepa uti mosala lembi université kala biso tozali mpena ke soki okoti université sika bablayage ezalaki oza mpena bablayage ya kosakana te nga nazwaka blayage moko ke bakatanga suki bakatanga suki balusanga na mabele yango sikoyo nakopesami nana atiako blayage c'était comment moto abimisango boye aza te ne ntango na mati na scène nazala na sengeli nanga mwa jeune na bando olata siko opesa ezala soki ojoue so remarque ko baboyo otanga komonanga babenganga sengeli ya jaune babenganga sengeli ya jaune bamoko chef mama meta non atomboki bokobenge nini komona eza Arlette bobenge sengla jaune ndeni nga navandi kana na biso nabi bakoma na bango bapienga kala te na osomala na bango nani maser mopesha asalisi ici compte peshanga pauvre yo kozuna sikoyo tokei na ye mpo atourne tozalaki na ye ntango nake liza talingaka ye opa yawa ye opa yawa bamo waveyo kozona tine ye wana nani eloko to nino bino nini aponi konyokola bala bato siko onde nde wana siko nzoka nde bango nde bamonami na nga nde vraiment bamonami na nga bango nde vraiment bakoma nde baoyo ya nga vraiment famille na nga vraiment pardon Liza Aziza Marina Laba la patronne à Belleville
diko wana kuti la patron na coach groupe Simba te siko baliza ba osanga ba biloko wana mais Aziz asalangi eloko te Aziz asala eloko abo siko te to bendi bango nyonso tokomi bloc moko siko yo yaka to bano benga biso point chaud na groupe Simba point chaud luka na likambo na point chaud te voilà oza la problème c'est ce que yo muto esiko sima il faut kangwa mingi na point chaud on est en kaka ambiance kaya c'est ça. Ok, en tout cas, toute des formations na yambi ponabino. Maman Arlette à groupe Simba, il a cette comédienne à l'école na bimi chanti. Oboya quoi? Naboya ba monsieur za ba polémique makasi. Eza ba polémique omoni nga mwana nga liboso akosa 21 ans. Grande fille nanga o aza poto ana 16 ans. Bayebi déjà téléphone. Okay. Na olinga teke ba bêtise mo boye ok mama bango ba fingi mama bango po mso aleka ke mission mo boye. Déjà na ba titre ba ndeko na biso ba tiaka ezaka vraiment musu beza bien te. Munoko oyo ebeta mabaku trop. Oko misusu lobe eloko na ndenge mususu ba interpréter na ndenge mususu. Ba mafinga wana yo yebi ke ba ko finga nga mongol awa. Suka. Ba finga nga trop. Siko ba mafinga wana pona lobaka ka eloko moko ya mukeka na bike. Ba fan ba yebaka vraiment biso te. Biso moko nde to miyebi to yebani bo solo na biso na lokuta na biso. Na finga ma trop. Siko yona invité rasko biloko wana. Na mama bana. Na pe na mutu momo aza cadre quelque part. Ba yebi ke moi si na sala théâtre kota ba mafinga wana mususu ekitisaka pe eko kitisa ye. On a invité vraiment. Okay. Oui. Présent elomba bimisa bana ebele pensa. Oh lelo na Congo azali réseau compté il peut être le premier pas bimisa bana ba ko bata mbongo. Loko ba lettre bata mbongo ba voyage pas en pamba. Aboni wanga na lettre. Oh. Et alors na bana présent lombe suka. Bosa fierté présent lombe. Moi non soka kisakana. Aso nganda kuna ba. Ah oui. Parce que nenga rimaka bino bande présent lombe. Bo banda bo kenda ko sakana boso nganda kuna mete pour quelle raison? Nzinga za ndako. Songa na longwe ndako. C'est na tiki domaine o na continuer na business. Nana ndako. Makona nga nsumi baliza na ndako atata nanga. Po lelo atana kewa muto opesa nga valeur pona papa nanga. Na mwana elombe. Na wanga nango telelo so batu bayebanga pona papa. Ti ata poditeur akomi filme na ye. Atenga po papa mo abimisanga. Soki ya bimisanga te mutanga yeba nenga azate. Na valeur atala ilio na kina njondi muto banga yalbike wana mwana groupe Simba. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message Oyepe Samina Bisso que Tozongela, Osungabana Bisso, les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui n'a yezaka jusqu'au rappeler na Bisso que orphelinat Vida, ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin na Bisso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met le message au pays à Kolobete. Tozongela, premier amour na Bisso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia. Bana lo po lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yosenga kali songi na yonanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadra bana na biso, bana na bino
Ce qui toyaka mingi pa na bino ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozana difficulté ya mai. Boye debiso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Wayebi ke oya kopesa na kozongisela ye oyo aza nango mposa biso mpe na kodeborde mpo na wuti epi na ekole ya papa moko kasi mwana azala so mpe abimisi oyo bazonga na ndako ndemaka tali ndako na biso eske efuna kombola ndako na biso me ngai biso ke ngai aza ndako neti ngai akombola ndako na biso mpe na pangosi ndako na biso nazangisa so ngai naza arep te so naa na kini te so naa na kini na ovande neti na ndako sikona sani mikolo nyonso torepeta nde ozobakisa so sagesse lisusu mpo soki bato barepeta nini moto aza ya koyeba mingi me arepeta te nomona ata na bamusicien baza na bajournée na bango ya rep mpo babakisa quelque chose chaque jour oyebi na vie ya moto apesi yo mayele ayasi yo kopeshe ifo okumisa ye opesa ye même merci bamanière ezalaka ebele ya kosenga merci lokola ngai nafanda boye namoni kaka mwana ngai liboso atrakata na mokolo mpe obotaka ndava nde ndimi nga botava nafanda tolaka bo mwana koti boye papa ya mbinga tosela nataka nakolisiko veste nalata pena boye nimero nanga 53 nabetwanga labi kaka lelo nalobima mwana toye na etika oyo nalave papa mbenga nako nga mpe ndenge efanda na ngwa boya pierre bongo te veste efandaka papier wandima kaka moninga aza so na moni kaleki na moto nayebi seke yo mpe kala te na komono nayeba moko mosusu ezaka so eloko evenema nini wana ana pasi me kaye wana na kamera ezalaka marche bakolo ya comédien oyo akweyaka wana biloko tolobi nini akoyi voilà nasepelaka makasi komona mwana na nga abala me ayetala nga amemeli leloko bosalaka ngo mpe kende eza na boye ozongi na ndako penake papa elombe merci soki lelo nga nazali arlet soki nga lelo nazali peshanga soki lelo nga nazali sila soki lelo nga nazali belvis nazaziza nali meta nazali moseka boza penda ebele esalamaka mponi balobaki loboko epesi koto oyo eyeba te bobatamaka wana ezaki eza kobatama te ye mo papa biso ayebi aka na fiere na biso nde aza na sede ya mosala ebele ifo alia vraimen alia yaya ya fasi toye na njili boye na biloko no eleki mpo oza mwana elombe emso ofuti mbongo ya douane te kaka mpona kombo wana kaka
Wani papa na liate a mérité. Eh oui, a mérité. Il y a comme une attaque repos, biso ndesko fonde to liese, il faut to latisse. A mérité. Léon na Congo, to compter ba groupe, ba tout théâtral. Oh, pour le moment, il y a un bureau. Bureau, il y a un groupe Simba. Où il y a Bani. Oui. Caleb P, Sinak P, ça qui nango. Bien que pour ça, Caleb, il y a un mikili. Mais ils appellent groupe Moupé pour respecter. Ah oui. Groupe Simba, ils ont référence pour le moment. Même en TPC, ça quand même réunion na bango, kuna na groupe Simba, ils ont une référence ya kuna. Menda kuna bino, ngala la songi songi. Ngala songi songi ya mais bien. Na pas songi songi ya bien. Na kota na bureau na bino na yebeli groupe Simba. Bureau ndenge zalaka. Na lobi OK. Te funa loba. So bomona mabe talinga te. Mais bubongisa. Bino bana lobi bwana mongo. Alete wana mongo. Belvia na mongo, Sila na mongo. Mose kaza na mongo. Boza ebele bwana mongo. Bokoko sangana bosangani. Bosangisi ba mongo et ça coûte un mois te. Tout le monde bureau a changé. Beaucoup de talent on a bien. Est-ce que non yaya neti ndo neti buna ba projet bina OK bofuna sala bopona ndako na yebisa ngo batute juno yambo mukumu so muna ndako changer c'est surtout za la calendrier na biso to sala ki to yebi ke date na biso boto sala lobo et c'est photo sala en propagande na projet en cours toko lobela ngote ne ucho yebiso na bike papa akomi na tanya ifa vanda biso nde to sala bo sala nde nga lobi bo sala so te na otika oloba ote na biko to sala tepo neti wana eza neti jour oyala de po ngam na lobaka wana yango basali bo te kote no zwinga penza muno amigo pe papa ni muno amigo yo Zambé. Mais l'essentiel message de l'équipe pour ça les amis pour ça les amis pour ça l'homme non ah oui non binopi bana na e boza kombo boza pena kombo sa fierté à Congo hein boza fierté à Congo c'est à Mikolo et ça malamu to je pena bobiso to le ka to na tela pena to pena vraiment eza kwa mutu mo aza na poto batanga kombo na ye babo ake makasi mokita le pana bango. Voilà, message de l'équipe. Alex, dans le monde, il y a des comédiens vers les années 2000. Pendant 2000, donc 2019, 2000, 2021, toi, mon tati, qui m'a cassé, puis tu n'as pas vu la comédien. J'ai comme on a tout le monde qui fait mal. Par recherche, on a sali. Mais comme on a dit, les comédiens, bazalaka na prise en charge ya ma Denise Nakero Tshisekedi ya fondation na ye. Yo faut ozo faire partir na bateau yo ba bénéficier et prise en charge de santé. Merci d'abord maman. Nayeba ete merci na kopé sur on a ba moyen ni papa me remercie. Tala papa eza ni loko eleki mutu ya loko a santé te lelo tomona bato ebele bazokufa po ana makoki te ake mosusu hôpital babi avo basimba ye il faut apesa conscient boy mais babundi eza te ti bino bosama neva na mutu aoyoka bien te mutu akei boni bafere nini nakobwakela mama na oyo asala mpona biso
eza te ke asaleli yango kaka artiste asali yango famille na ye so oza marie na mobali no na bana na yo donc oza boye mama Arlette papa bana nanga nyonso oh papa otya tembe ndeni otya tembe pwani otya tembe mpona nini nazokamwa neti nga mona naza na témoignage ya mbongo ebele ntango nazali na zemi oyo ebimi na bacondition nini oui nabota nanga bana nyonso wana mama nano nayaki te me oyo nauti obota ntango mama ye mbongo ebimi mpo ezalaki bakamo ya bien te betana lisonga c'était comment ezalaki kamo vraiment ya bien te ya soki lelo oza une semaine oza na ndako 3e semaine nyonso mpo un mois ekoko yo ozaka na hôpital hospitalisé oui wana hôpital na HG hôpital ya cher wana oyo ya cher so facture ebimi moke ezaki eza deya ba 1000 bosiko banda zemi ya 1 mois ti 9 mois combien mama wa dépenser wana mama Denise kamta bisa mama Denise na yo ke na yo kaka nafuti taxi to nazwi moto okay nake na hôpital mpo naoka bien te nabimisa ta euro te nabimisa te lo te facture ebima na ebima wana kutu eye kobima soki ata na ye kobe mpo kaya detala ah merci mama nzambe apambola yo abakisela yo susu ebele mpona kosunga nayebi te maloba nini nakoloba elo nakoloba ezaka nzambe apeso makasi abakisela yo vraiment ebele mpo naza témoignage aka na nga moko liboso oyo banomonaka benje mosusu na bafilme to mpo ozwa traitement so eza bakambo boye fo ofuti moko ke inde me ngai na juka na nga teme ezalaka bien te badoktere nyonso batiaka ngo misu nake kobota ata venje balinganga mpo nazalaka na kamwa ya bien te nyonso na grâce ya mama grâce ya mama Denise Jésus nzambe apambola nga mwana azalaka na bapoi moke na libumu ntango na watisa ba 3 semaines wana ifo bapesaka nga bavitamine mwana kola moko ifo babimisa na bango mwana ngo mpo nazalaka bien te mpo naa na telefone awa te na nga nalakisa foto nde nakomaka neti motu na wakufa sikoyo me nazwi traitement grâce à mama Denise nazwi vraiment traitement mwana botami mpe abandi so ozwa traitement bandeko ne mpe bazozwa kaka kuna la série continue toujours ezokontinue kaka mwana nga azali na problème ya miso Abigael toke na HG wana nafuti mpe ate eloko te nakeka bakotisi bamashine bani grâce ya mama Denise nyakeo bongo mama boye napesi bafleur te po anini so tosali calcule ya bambongo wana mosusu nga alinga nakoka na ngango mpe te yango moni bato ebele bazokufa aza na besoin ya soin me makoki nde eza te me soki mama mo ya motema mo ya malamu abimi na ye azwi charge na nga napese merci te mpo na nini napese merci te mpo na nini naza na eloko apese ta pa merci oyebi na vie ya bato eloko oleki merci eza te naza komituna mille une question bosala nini epa mama Denise afin ke apesa bino faveur ya monene boye papa mosala tosalaka eza facilité mama aye atali so bina pesa bango mbongo baolie esila nango nasombele eloko boye to mutuka nakobima nango mpe ana triomphe mpe accident bo mpo mutuka mpe kie nango me eloko ya moto oyo apesa biso yango wana
poni mosala oyo tosalaka bapesi baconsidere biso quand même. La considération epesameli mutu nyonso. Motema malamu oyo surtout oyo alakisi pa bino bacomédien. Moi-même j'ai dit bravo maman. Ah oui, bravo. Bravo maman. Et encore, plus loin à quel lisusu kozwa kosala bourse excellencia. Bana mususu posa kosa université même mbongo ezali. Ah oui. Ba famille baza na makoki wana te. Mais maman Denise Nyakero Tshisekedi azui alobi non. Nazui bana oyo nyonso na pesa bango bourse excellencia. Bazoki ni kozwa ba cours au continuer classe na libanda ya mboka na ba moyen propre na ba tina lere ba sta classe. Bon maman boto pesa merci te pourquoi a mérité yango maman Denise Nyakero mutema bato ya papa Fati. Merci, merci maman, merci. Yango na Moïse Mbi ayemba yo mto yo ngala ebo yemba tsa meka na osaba organe. Ayemba ni na. Ayemba ka o mérité na yo e. O mérité na yo e. O mérité maman Denise. O mérité bonheur. O mérité ba bijou ba fleur. O méritango maman. O mérité. Voilà, maman o mérité yango. En tout cas, mérité ba comédien ba beto maboko, abeto maboko même atangai miranki en vous, l'incroyable nazakana ba comédien. À chaque fois, ce qui m'a comme na bino zali nazalaka wana. Na bino malamu. Pour banama Denise azwa bino en charge, tout le monde vraiment ya mortalité kitapo niveau ba malade ba kanga bino. Mbongo ezalaka te ya oke hôpital ya cher. Ya olali bo ko tshona kata machine. Tala eza bo hôpital biso oke. Ata malade de na ya makazi tanka ko moni ko hôpital obiki. Obiki. Grâce à maman Denise. Grâce à maman Denise. Ouais, maman félicitations à vous. Eloka boto singaka ke ekende liboso nzamba pambola yo baksa mingi soki papa notre président Félix Tshisekedi Fachi Beton soka ndimaki te mais maman ta musupania ko donc c'est grâce aussi à papa papa va que oui fais-le. Donc voilà pourquoi tu Peter papa Tshisekedi maboko merci beaucoup merci, papa daddy. C'est grâce à vous. Merci papa Fati, merci. Nayebi ke kande papa Miralobi soki ezaki ki olobaki non non ingati kapeka non mais loko olobi vas-y yango na mama yaki voilà. C'est pourquoi nalobaka yango na sport moko boye na sala pona Belvique Kanzila Patrona naloba selon la Bible Romains 8:31 si Dieu est pour maman Denise Nyakero, qui sera contre elle? Personne. Voilà pourquoi j'ai dit maman Nzambe abatela. Abatela. Baluba baluba soyez babaka accent. Baluba toi ça qui dit là. Baluba toi ça qui dit là. Batwandu na ba Congo balobaka matondo. Na français balobaka merci. Na anglais, thank you. Thank you. Na portugais, balobaka obrigado. Ah, pa. Mayasi balobaka nini? Ngana yebite. Zambe, merci beaucoup. Vraiment koza makama bozaka malamu mingi. Ce qu'on le bio remercie. Mutu mo aselo malamu na vie. Oui. Vous remerciez nani? Maman Denise. Oh, yaya. Maman Denise. Merci de la reconnaissance. Moi, la question de l'autre, je merci, merci. Papa Fati, toi, ça qui dit là, Nzamba kuta mpanda, okende liboso. Continue. Ah, l'aime pour ça, na beauté. Pour ça, na beauté.
Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. C'est l'ambiance de l'émission. Nembi pour Nabino, l'artiste comédienne Arlette Limbisanga. Non. Moi, c'est Mira Kiamvu. Arlette Baouma Misenga. Voilà, Misenga. Vous comprenez comment on a souka et l'axia? Merci beaucoup. Nabaïdozala qui bossa pour cette émission pour na kolanda biso na cette émission en vogue. Toi nous qui kochita na cette émission na biso. Qui représente na vie na yo Président Lombe Sukar? Papa nabengaki toujours Daddy. Lelo ezakata likambo moko na posa ya solution mo boye. Nabenga Daddy tala boye aza ebele ponanga. Aza ebele alakisanga ba modèle ebele mwasi avandaka boye mwasi asololaka boye artiste azaka boye na milieu boye ya Benjir facile artiste akozala nango te apesanga susu mayele oyo nazangaka na lolenge ya koyeba kovanda na bato artiste akozala via loyenge te ya loyenge te oza mutu ya teke milieu nyonso yo fozala vandi kuna yo wana mabina bilatela non bon papa boye o wana misu nazwaka ngo te po biso bapara baki avant siko nazwa papa Daddy je t'aime beaucoup nalinga kona motema na mobimba nakozalaka wana ata nake mboka nini nakozalaka wana aka mwana Papa Lombe Sukar zaka wana. Président Lombe, Mira aussi t'aime beaucoup. Pourquoi? Surtout la façon d'être. Merci. Tout le monde chite l'émission na biso. Natika quoi des questions moko na obanga nde otuna yo. Nini ngosusu na obanga makasi. Entreprise dange ko ki fona kende papa. Tout na suka te. Tout na suka Arlette. Maman Arlette. Papa Mira. Misenga. Bati suso suka. Pas Mira Kiamvu. Donc, je suis en train de dans le yaki. Combien des années j'ai dans le théâtre? Na Simba na 14 ans. 14 ans Simba. Voilà. Ok, na vela groupe musuite lo baki ngwa. Webi ndaka batu musuite. Na bi na ndaka batu musuite. Ok. Na bi ndaka tata na ngaba la kisanga ba chevo shimate. Bachaka dote. Yekolango na bana tata mondi ba bundawa. Bunda na ngoluzuzu. Boswana pe mi na bino ha. Boswana pe mi bino bino fort. Boswana na bisoti. Boswana de. Nanga bundi na swani. Anda na boswana mingi ba. Nani na bundi na swani. Balanda ba bikela ndao na bino boswana mingi. Ezaka o babambela ka biso ezaka bongo te. Kasolo. Ok. S'il faut lancer un message, et pas bande konayo à libota moko, quand tu groupe na symbole, lancer un message c'est tout. Pas toi tala. Tozala wana kaka. Tobatela ndako. Tobatela ndako. Tobatela pe bandeko na biso mususu po biso tokomi bayaya ti bayaya ba mama faut to yamba pe baleki na biso pe to continuer comme ça ni longo. Elin sale. Pour pota ndako. Si sango kana ndako. Mali banda teo. Ah oui. Mais binde comment abima. Yo mto bimisa. Comme la suite émission. Vraiment. Ah, yala l'émission Lengyo wapi. Ah, les poni banda kala. Ono ki manga l'émission pona ni tala comment. Na sa l'émission bo kala. Na sa l'émission bo kala longo linga ba stress so seka. Ah, aux arnaud pena bien ko ya. Ah, vraiment. En tout cas, bat balandi yo ba le ba retenir ni pour l'émission de l'ossi. Toza la kaka.
nakoya mpe ka lisusu okana papa miracle te oza esika mosusu me tokobeta su maso mosusu bozalaka wana poso mpe bino boza pe te biso mpe mawa plein moika mwa mamakelela ozalaka bino bosabwe moto wana mpe yango mpe tombolaka biso bozalaka wana sa bino tosamusa bien te. Ok, message eleki eza ndeko moko alandi yo lokola luzo mbala depuis Espagne azolanda yo igosala motema nanu mama nanu Sylvie Biadia mwasi États-Unis moninga na ote mama Cécile se koyambana kuna kala te ma 2 semaines kaka na États-Unis mama Sylvie président mba fungola bino wa porte ya musala ngwa papa mutema malamu te papa mutema malamu. Merci beaucoup à Gilles Ngimbi depuis États-Unis. Merci beaucoup à Esther Mayangi Ngimbi Sikozali. Merci beaucoup à Igo Sala. Merci. Nabaino Sobolanda Kebiso. En tout cas, c'était un réel plaisir. Yakoyamba, une artiste comédienne. Une artiste comédienne pas comme les autres. Une étoile. Tokenango boy. Nazalaki Nesengo. Nazalaki Nesengo ya koyambela bino mama Arlette Misenga tozalaki wana tolobeli makambo oyo ya prise en charge ya santé ya mama Denise ya malamu asalela biso nalobelaki mpe likambo ya groupe Simba nalobeli mpe likambo ya groupe Simba oyo aprésent Elombe Sukari yango voilà pourquoi tosengi merci yango voilà pourquoi tosengi kaka matondo mingi topesi bino mbote bele tolingi bino mingi bokontinue kosabone na chaîne na biso obana oyoka kaka makambo ya malamu émission ya kitoko bokozanga te makambo ya malamu oyebi nango kosangisa merci. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo
bosanga nanga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bundela nga yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yo longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londe nalebi bya pesanga kabelanga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo
ningana ningana loba kelekele sina sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.